c'est bon. Ah. Papa nga il na réalisé leki na ngomba. Lobi na ngo wenge ya raté eye. Ba pe la zamba. Nga na ka bitambola tamana na koti pe la zamba la mo pe président maman. Bonjour président. Ah kazo kanilanga. Bonjour président. Andebika bonjour. Na leki nanga. Na rien problème. Ça m'a vous benga pire roger na yaka maman. Petit na ngandeni. Piro obi que yo za pile petit banka yo petit na misi. Obi nene zawa na ba bilama mo ba comme des garçons petits za pena taille na yo faut benga ba plan wana oui yo. Petit yo za petit na tela mutema. Petit po za petit. Nyoso la pour li solo betaki producteur à ça bozuila. Si on va comprendre, ok. La mort après ça, cajolé ngai. Bali ni donne à mon arabe donc ça va. Ah petit bon. Moko, nena que ya non. Na bien bon on si vous zandeni. Ah. Bon on va peu prise. On a producteur après si on a pour album beau sale. Zandeni. Ah, prise, bongo. Non, bata. Petit bon niveau, tout ça va chez. Yo, au local émission. Au local une émission. Que bon, ça l'album, bah, petit bon. Ah, oui, prise. Et ça, le coutant. Nous, surtout dans le bain, la fondée, n'a pas rapport à tous doit actualité. Tout à l'heure, c'est l'actualité. A tchapeka l'oua, yo. Azan orchestre na Azan pe icône Azan ba prêtre na wenge musique maison mère oui Azan légende Azan histoire donc ceux qui Azan esprit à ça l'anniversaire orchestre ne nzoto na nzoto ezali ah oui akene ko peut-être héritier par rapport à l'homme sur moi ma beaucoup par rapport à anniversaire nzoto na nzoto Moutalobi anniversaire ba senyo ça mais pire Jésus ida ma BPT teza ida ma B parce que dynastie dans le souka bon dynastie za yaye ya na biti dynastie pesa ika ida bongo et souka na nzela tena et souka nzela parce que ba makambo ba bisa biso kokate ba sala ngote ba loba nini naza besoin tena chrétien otoni mais na peut souka idée c'est léo arrêtez ko tchaka ko telemena ba mikolo o soki ba tche na pe na tche te ndeko o sabe so o li a régner pour régner mais o régner raté dans la petit ba mobile la telemi yo bete poani yo que nous on va te animateur ba bete ki yo bila bandoli kofi donc taka mutu bo sonné kitoko mais na seconde so renda yeba ida ke yom to ndo so ba animateur abalukela ngai abandoli kofi ko yi maman lu te na koyate self défense c'est ça te papa na ça self défense la ba après ba petro na ba animateur wana ngabi après lelo vu que tu es to yemba te ba kina bango te même pas ça wap ngabi no bazala na ngaba kota makala kuna bena do bazala kuna le roi de la foi pesa nzete $100 à l'époque $100 abi zo moto rapide que lu que la bango yana bango abi ozo $100 no chander retour aux hommes c'est là transport Bonigo après ça transport OK donc il est rapide on dit les différences dans on a yezani si vous on dit les différences ça fanatique il y a zali azalande fanatique oui il y a zara pile petit de la forêt Koti si les rois de la forêt tu so ka parce que biso to a dit lundi au lundi bomona naka répétition ezala te concert ezala te biso to akaloko et comment le roi musala oui emo betika tubo kaka masolo na lo kutana ya solo biso moto fondé wana ka bango kasi bala gagaza manzaka manko ima respect OK picho ki faya chanche kolomba chiba su
Oh, Chanty revient. De wana nde bakolo manzaka manko. Bango wana batu babanda ngoza ba vela biso ba pichu ki fire. Ba Janji Kolwamba, ba Chibasu, ba viola Chibasu tarmac. Yeah, ba viola wana mtu babanda idolozi. On habite Céléo sur un problème na batu banda les ara problème au Céléo azwaka. Et ça li ki ba suspendre. En plein répétition, ba suspendre. Sangoye qui a suspendre Céléo. Bila outi parla et répétition. A comme une porte pas côté qui sango qui va suspendre Céléo. Bila fâché. Pour Céléo on a un Céléo ba qui boyer. Ba pire. Donc on a besoin que ma passe. OK. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sona place tokoti. Azama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga. Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin. Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga. Awa toza, maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé. Ba mama bazotambola kana ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza. Awa na Château Rouge na yepona kolongola matampo ba mama. Banduki ya ba mama oyo bazana besoin osala taille pona kokita mabumu. Ba mama oyo bazana besoin ya kosala ba forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà où est Vindisa Awa. Pour les films. Non non. Yo je m'en atte. Oh là là eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko omoni ekoki kosuki wana sino kopasuka. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Messieurs et dames, fidèles internautes, bonjour ou bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous regardez cette émission Focus Investigation, votre émission d'actualité, votre émission socio-culturelle, votre émission de la chronique musicale. Je reçois pour vous Piroger Mwanamboka, l'ancien porte-parole du groupe Wenge Musica Maison Mère, l'ancien porte-parole de l'artiste et musicien Weranson Igwe de la Forêt, Leloto Solane Mambe Belé. En tout cas, bino batonyos tout besoin a besoin to lobela bino to sala ba spot na bino to poster ba biloko na bino ala be ka onyos tout bomona tous les quatre coins ya ba télévision bozo mona tout autour nanga derrière moi. En tout cas vous hésitez te numéro ça na bo contacter biso to solo la to sala promotion na bino. En tout cas mesdames et messieurs, cette émission est assurée par la main de Lévi Abou. Lévi Abou, c'est lui qui réalise cette émission. Merci Michel Kombe Aigle ba Michel. Et puis l'absence remarquable, les Ndonga, la Chris Mvwandu. Bonne année à toi. Diomato Pepe Sambo Tebele, double maître Diomato Pepe Sambo Tebele, pas à Jonathan. Bilari, Yaba Jonathan. La grande équipe de Congo Révolution 2025 en tout cas. Et si les Libis sont trop bien, tous autres Kenesiko en 2026. C'est par là, on appelle Simbo Tebele. Naya Willy Moucheni Kodamboka, meilleur V à toi. Il y a Bruno Lubika Mbongo, il y a propre meilleur V. Et puis, l'artiste musicien congolais. Il est à les États-Unis d'Amérique, Ayimba Banzembo ya anglais. Ayimba Banzembo ya anglais, a immortalisé Didi Stone, moi na Kofolo Mide, a immortalisé ba Fali Poupa Banzembo ba Fali ba yemba na lingala ya yimba ngosko na anglais. L'artiste Ezekiel Makengo. Ezekiel Makengo, artiste musicien congolais, à les États-Unis, Ayimba Banzembo na biso lingala wana, mais na fort na ndenge ya anglais. Merci mingi na bino batonios tout talent partout dans le monde, mais bobo ça n'a pété qui non. Maman Nicole Malonga Maison Awa toza na kati ya Château Rouge wana mwana mwasi nyos tu wana bezo poitrine na yo pena evimba libumeza la plat sima eya mwa Gaillard Taylor Movanonde to lobelaka ko hésiter pena te adresse ça c'est moko
chez Maison Awatoza, chez Maman Nicole Malonga. Et puis, dans Mibali Nyos, tout, on a besoin de diabète si là, mais là, simple J, diabète aussi là, avec Maison Awatoza, chez Maman Nicole Malonga. Je l'ai dit, fidèles internautes, et je vous avais promis que je vais recevoir Pi Roger Mwanamboka pour en parler, pour faire la rétrospective. Il y a Bila Mobimba 2025, et puis historique. Ndenga Zalila na wenge musique à Maison Mère pour Azala Soukounate. Mais baloba ape que non wenge balongwa te ba pe marande. To ye ba soit longwa définitive ou a pemi. Moi na mboka Pi Roger bonne année. Ah oui. Bonne année Prince Bakali, bonne année Ndekolanga Toti Musika. Toti Musika na ba barumbu wana, Toti Musika na ba kini wana. Lelo to se retrouver na kata poto babenga biso ba jika, babenga biso ba na poto. Bonga no ba no benga biso pa bo kapi biso ba kapi. L'air ba kata o versas no la mbala versas. Voilà ba. Bonjour à kata boy. Wa ba se kangai. Ba se ko. Ba bakali o pe yuma ba zo monelo mais lelo za jika. Odoti la lelo je sais que odoti la penzo ba code. Wana isanga raté. Azwaka. Ah ouais, c'est bien Azwaka. Donc famille. D'abord bonne année na ba tutu ba otala Pi Roger Mwanamboka. On a ba partenaire nyo surtout ba soutenir à Pi Roger na famille Linga, famille na ngai. Bonne année na ya Théo Zambrota mutalia à dollar il a la té. Bonne année ya Théo ça bien. Mikolo ba dollar ndezate. Moi Nicolas Kwei. Ta Kwei te aza minga sima ba héros. Ah OK. Yeso eza à côté héros. Nicolas comme ya Théo Zambrota. Oui. OK. Na ba franc o ya pays wana ni Afrique centrale wa côté wana. Donc Centrafrique. Na PC Mbote, Fiston Ituku M2D, ba bon séjour na poto, Bruno Lubi Kamonga propre, Venanga Alpha Mokua, bonne année na yo et joyeux anniversaire. Na ya Noël Ngiama Makanda Werason. Ya Ngiama joyeux anniversaire en tout cas. 60 ans. Bana Noël. Il est 60 déjà. Ah, c'est bien. 60 ans donc il est 60 le gars 45. Azoko la te quoi. Azoko la te voilà, c'est bien. Voilà, naza voilà. Ya Bruno Sa, personne à Quinto États-Unis. Azo ba na pété. Ya za na ba fête bomo na yokanite. Na azo kanate. Mais nga ya Willy Mouché na yokanaki. Ah. Ya Willy yokanaki. Na ba dunyo surtout bon. Ba kimio. Te ba kimi te minde dans le bara. Zanga mbongo zana batu. Ouais. Mais nga siko na mo ke fo zala ne na mbongo. Ko zala batu te. Te zala na batu ne po ba opeso mbongo. Te batu nga ba opesa te siko. Boya Willy pensé na bengi ote. Ya Willy pensé. Ai bi kesi na koma. Ya Willy ai bi kesi koma luka na ndenge na. Oso koma. Bon golf kizola, yega golia. Ya yeso to golia to kende. Ozo ben mbongo do so te ozo mbongo. Golf kizola dégâts matériels. Na PC Mbote Belé mais c'est les producteurs. Et puis Robert Manda chante le 21 février na. Ouais donc Manda chante le 21 février na obenga bana changu. Nazo benga ba mourir de la bonne musique nyo surtout Manda chante Nathalie répétition na ye azo répéter ba nzembo ya bien azo préparer obenga bien le 21 février 2026 na salle le millénaire ya Savigny le temple. Donc to sala wana biso nyo surtout to soutenir musique la bonne musique quoi. Karine Mbala absona obenga ba Ginette Mbala ba tutu ba sala wala. Ma fondation Mariana Nzonza la Belge. Nabisio Mariana Nzonza aza fia catalogue. Facile à garer na moni mutemo aza nango. Ezaka mutemo la mère des opprimés. Il y a Angelo ya ko websa Yesu maman Maria qui obota Yesu. Très bien. Aza mutema malamu. Obi c'est grand moi moi kitoko la poto. A mbongo na ko sa ni matala na oso mani mituka. Ko sa ne pe babilo ne mo ba la sagaza aza ne marm. Mais tant ozo mbongo na ye azoti nango na Congo pour na basunga ba ofele bato bano ya yebité ayebi ba famille na bango te donc aza ya félicité. Très bien. Fondation Mariana Nzonza en tout cas esa fondation mo faut bato malonga bo chama beaucoup bo soutenir. Merci beaucoup. Alors Pi Roger to qui n'est tout droit beats ndé na ba ina oyambayo ba Paul Mwamba papa social meilleur vers toi Paul Mwamba papa social ba ba tourner la biso Pi Roger oza ancien wenge musique maison mère ou au longwe et pardon ou aux annales au PMI ou to tia na classement pena bato ba longwe définitif au tika l'ancien ou au PMI na muké. Bon sur le plan boulot je ne travaille plus. Nandenga musala na travail sauté. Mais nandenga idéologie na tikali seko moi na wenge. Donc na moi na wenge ya seko. Mais sur le plan musala ndé na travail sauté.
Ce que longwa na yo na wenge musique à maison mère ça ba longo liyo to yo moko zui décision depuis ya poto utikala. Te ngana longwa te ba longola nga pété ezaka ke awande na poto. Nazo travailler te pour musala ezaka na Congo. Te me musala no yango. Ndo leki na TV bongo pesa programme mouvement. Wenge musique à maison mère na Congo ba kocha biso na Congo. Bona poto ezalani. Exact. Na ngwa koche. ADT à qui ADDP à son âme. Allah il a poto mais Allah il a toujours na wenge. Ah ben oui, il faisait ça par ses propres moyens. King Denki la longa wenge. King Teki la tika. Wenge ba longa raté. Ouais, wenge ba tika rande. Ba longa raté. Ya tika. King Teki la tika. A commencé à makamusu. Atika. Atika. Golf Kizola sala na wenge to atika. Au Golf Kizola président ba fan club surtout ya wenge, mais c'est pas maison mère. Mais on travaille toujours. On travaille. C'est lui qui gère le fanatique. Odile Manzaka sala wenge to atika. Bah Odile Manzaka na Mikolo na mona ba mission. Mikolo na mona ita je. Tena tuni azato atika. Azalit, azala wenge. Oyebika sala na poto. Oui, mais na mona ita to kutana ta. Bonde ni yo sala poto tiki. Non, la poto na tiki parce que moi j'ai travaillé, moi j'ai vivre en administration. Non, la travailler en administration. Administration tant vous au coaché yo, tant vous occupé yo, voilà nous travailler. Mais tant vous coaché yo, équipé yo, on le beau travail. On dit les différences dans on a yezani. Si vous voyez, on dit les différences ça fanatique. Il y a zali. Oh, ça l'un des fanatiques. Oui, il y a zara pile de la forêt. Non, tu comprends ça ma solo, on a plus ça ma belle. Bon, ça net que non, na tika. Pour odile. Wa lobela wenge musique à maison mais obenge fanatique. Et bon fanatique c'est les soum. Fanatique les soum, t'es mon frère. Oh. Vous ça fanatique les soum, t'es. OK. T'es na yebagité na tuni kaka. Oui, il y a zali fanatique pourquoi? Il y a ça na fan. Obi ka na fan club na comme le club des stars. Ya odile Manzaka. Oui, club des stars. À Gérard Belé. On va soutenir le roi de la forêt. Est-ce que ça présidente nango? À n'importe qui, t'es la maison mère quand même. Très bonne chose. Alors, puis Roger, qui est moi historique, na lobaï na prometteur, il va tout non tout na yo. Avant, au comme mon lobeli lelo, il y a wenge musique maison mère et puis il y a Weranson, aux alara na Manzaka mankoi. Et zalaka na nini intégration na Weranson na Manzaka mankoi et puis structure en go na Manzaka mankoi et zalaka nini. Ben oui, donc puis Roger d'abord fanatique. Non fanatique, il y a maison mère. Voilà, donc puis Roger na banda fanatique. Na 97, tango wenge et kabani l'air le roi de la forêt a bandi histoire ya maison mère. Biso toi la première fanatique au toyaki. Au sala choix ya wenge musique à maison. Voilà, ngana sala choix ya Weranson. OK. Voilà, tant wenge kabani président JB Bakei, président Weranson a tikali na ba collaborateur na msusu. De au sala ngana sala choix Weranson. Donc on a zaki muto yo na yaka la zamba playa tout le temps. To yaka wana ba fanatique à la zamba no bana la zamba playa za biso. De la première génération ba fan à Wera. Première génération ba fanatique à Wera biso. Voilà on ya ozo futa tiko kotito on ya to bi système sur la kini alaga oye o telemi liboso so ka ba masolo ba musicien to ezala ndenge nini. Non ezali penda na bongo. Oya penda yo ka to yo ka masolo banda wana to landela makamunyo so to libanda ti so qui peut ba rap au futi tike au koti. Wa muta yebi o te. Na yebi o. Na essayer on appelle public aliwa. Donc au koti ti les rois de la forêt et so ka. Parce que biso on a dit lundi au lundi. Bomona naka. Répétition ezala te concert ezala te biso to et comment le roi Musala. Oh oui. Emo betka tubo kaka masolo. Na lo kutana ya solo. Biso moto fondé. Tu as une photographe le biso wana photo Guylaine après c'est mboto no tcha libaya na ye. Azati lelo. Bon na hebité ça fait longtemps. Libaya na ye na la zamba playa wana acha ba photo ya ba musicien. OK. Parce que autant tout le monde a ba photo en ce que les perception ma solo. Toya kawana tobeta ma solo ba fanatique à la zamba playa. Dès le roi de la forêt tant wayaka chabisoka le roi de la forêt le qui on a ba 0R. Oh bino wana comme à l'air nini. Biso toya kawana le msunga wana ka uta classe ponga za tu atongo. Ça na uti classe 12h midi. So comme il parlait changer bilamba. Na changer bilamba. Na rolia kutata rolia te. Tire par la mort la zamba playa. Bon. Et quand yanga le msuna comme la zamba midi 30 bien 3h. Si minuit. Donc c'est pas tu vas quitter ba silite nga pe na le mbate. Elenge masolo toujours. Masolo to liaka wana donc maramuto za ki wana.
Alors, le roi de la forêt a dit qu'on a un faux dernier. Ok. Comment les boss appellent ça? Un faux dernier. Un faux dernier. Un faux dernier biso. Après, ayo ko besa biso que ayo biso bana manzaka manko. Manzaka manko yo bana na biso te. Et banana banane. Et bana ba chiba su. Et bana ba faire biso changer. Attends, voilà comment il y a un faux dernier, manzaka manko ipe salaka. Manzaka manko si banzala depuis wenge o raté manzaka manko comme dit bana gagada manzaka manko il m'a respect. Voilà. Mabia la Mbappé bangos. Pichuki fire. Ayo manzaka monini. Matangana komela kitingana motema ebimi ebele ebongwani ekomi makila wano ekolukaliwa ya mwana motoro wano ekolukaliwa ya Erike Kenzo wano ekolukaliwa ya bana Gagaza manzaka makoizi Wana ka bango kasi bana Gagaza manzaka makoizi ma respect. Ok. Pichuki faya janji kolomba chibasu. Oh, Chanty revient. De wana ndi bakolo manzaka manko. Bango wana batu babanda ngoza ba vela biso ba Pichuki fire. Ba Janji Kolwamba, ba Chibasu, ba viola Chibasu tarmac. Yeah, ba viola ndem babanda idolozi. Biso ske to yika ko landa ngo. Yango to yiko ma bala manzaka manko. Sko biso sko to yiki ne spin ngo na marque mo, biso sko manzaka manko ina biso na la zamba plateau comme ça ngo logo la Moi agressivité. Moi agressivité, donc unité présidentielle. Oh, biso to loi unité présidentielle. Donc, ok. Ouera ou rien. Ko boya ba musicien ah non. Chez Misa et test boy, il faut un banana na bino. Ata o bazalaka déjà wana. Ata o bazala qui? Oui. À l'époque ça y banane. Te oyebi première génération, oyebi bango bien, oyebi bango total. Bon non boya bango tout. Ma et ma première génération et ba Adolphe Bazalaki, ba Ferrego là, presque tout le monde, ba Didier Massela, ba komot. Adolphe Ferrego là, Didier Massela, ba Gianni, Adjani, ba Lacoste, ba Bindombe, ma Biala. C'est Léoscam Bill. Tout na bango. Jour bon tout na bango. Héritier Watanabe. Tout na bango jour tout na bango qu'est-ce qu'il fait la manzaka manko. Bino yo robo ya Ferré à l'époque Ferré chef d'orchestre. Et koko ezango teke to. Dans sur la série oh les lotaires na série wana biso ouera ou rien unité présidentielle. Bon non boya pena Adolphe. Na biso ke bana manzaka manko. Donc bazaki bana batu monso zo ya okota dans la samba. Olugaka dana soigner na bana manzaka manko. Na Adolphe. Mais biso to rosa na rap boye mbabino tona biso ça to bani ko choka rien yo lo tête to troubler yo to bani ko be biso moral. Oh bona mère il s'appelle Drumer. Biso batu nyonso tout tozaki bana manzaka mako bana Tchétchénie. Tozaki bana station ma campagne. Oh tozaki bana ya bandal bana mola bana bandal nini Chibangu. Les pétroliers na Chibango. Oh, n'a pas la Kimpwanza et pas venir sur Minos. Mais non. Bon, non, Sangalabino tout, même moral. Unité présidentielle. Bataille de la forêt. Biso ça to zawana, les biso blague. Bana Tchétchénie. Bana manzaka moko. Ah, tika. Ce qu'on a quatre les solo yango après dislocation à Wenge, Wenge d'ensemble ya ba Jibé na ba Wera. Wera kindanga na ba Adolphe, na ba Didier Massela. Parce que bango bazalaki banane bazalaki bazaba cofondateur ou bazalaki ka ba collaborateur simple collaborateur faut beaucoup de wolola bango de bondo wolola te bobiso ko to wolola Adolphe te non yo lobi ba tout bino ala ki wera ou rien ezaki na bato mso pena ki non respect ezaki yo lobi ba tout yo na biso ba tout mais biso mo pe tant que bato to ba no tape Dieu Massela fondé au wolole ndé. D'abord, il peut se respecter d'abord. Tu m'as dit que bateau là, qui sont quoi se respecter. So il monte se respecter au monde habitant en Zélande noté. Bana manzaka mako to boya yote. So se respecter. Net il monte héritier. Tu tires le problème na eta. OK. Ça pas la partie c'est monsieur. Il y a pas la partie c'est monsieur na la zamba na to zo na pas problème té. Net email alias. Na bana manzaka mako to kutana ta. Pour se respecter na bongo babindombe. En tout cas, on a évité, mais tu coûtes. Les Arabes, les sols, les passés, tu solo la caca. Il y a tu peux me souba, mi sem soupe tout ça là, bon, tu coûtes dans la bisopété. Bon la coste. Yeah, bon. On a évité, bon, yeah, maintenant tu m'en appelles mon robot. Bon non, bon non, bon la coste. Là, moi, dans le roadside dit,
Oh, biso de sala, moi biso de sala crio. Yote. ils en bino. Oh, ouais, on yote. Biso bana manza mako yende yote. Ok. On a biso. Bongo Adjani. Ti papa we mbazwango. Adjani wana chouchou na biso. Chouchou na biso. Wana na ya biso. Bongo Ferré. Il n'est pas solo la bien. Avant sur la biso bien. À l'époque, hein? Ouais, avant sur la biso bien. Bongo Kakol. Hier où tu kolobate c'est bondo, mutu na biso. Baba, yala ba misa solo la bien. Banza moko zaki so ino solo li mabe. To yelio. Bongo Bill. Wana pe mutu na biso mengane bagarre moto bunda. Yo bunda na Bill. Si. Ah, puis Roger. To bunda bagarre moto. Wana yo manzaka manko ye musicien. Si. Sixte fou. Oui. To bunda. Na nzoto pe bo simana bo. Ya blague te. Na beta muninga. Te. Po bila la maka. Bila la maka sa beta yo. Mwana mungala. Oh. Non, ezala nini? Ezala répétition mo boy. Na la zamba playa. Chaud. On va utiliser qui bouille sans pipe quoi. Ba utap dans voyage qui bouille sans pipe chaud. On va utimikili. Ouais. Bon, habite c'est le so azwa problème na bato bandal, ezala problème au c'est le azwa. Et ça li qui va suspendre. En plein répétition, va suspendre. Sangoye qui va suspendre c'est le. Bila uti parla et répétition. A comme une porte pas kota qui sango que va suspendre c'est le. Bila fâché. Pour c'est loin na c'est le ba qui boyer. Ba pire. Donc on a biso que ma passe. OK. Bila bi jamais ba suspendre les passes en ngata. Donc ne va suspendre ngapela kenanga. Abaluka kene. Pour ba suspendre c'est le. Les rois de la forêt tant les rep sango comme les que non prise. Bila auto ya loi ba suspendre c'est le. Il pas habillé pa kenai. Ba go suspendre c'est le oté. Les rois de la forêt donc un petit on est mekanga. Oh, où est la fâché? Ouais, donc on la suspendre. Donc elle a mekanga. Là bien. Ba petit on sko ya ba petit opération dragon là ba petit on animateur opération dragon là bazap. Oh, ouais, c'est je le dis bah prince voilà faut tout nos petits on a pu Roger le comme doit ba bango. Un taboué. Ba bien, pour bien pu Roger. Ba bien ngai. On a un chef d'orchestre opération dragon. Walo longwe na manzaka mankoy. Manzaka mankoy da na longwa na comme da chanteur. Comme musicien. Voilà. Ndeba ebenganga. O zaipsinga Piro, yano. Na obi petit na bi ba petona ya opération dragon nene. Après ba petona. Ba petona ya ba animateur wana ngabi après lelo vu que tu es to yemba te ba ki na bango te. Même pas ça wap. Rabino bazala na ngaba kota makala kuna bena do bazala kuna. Ndé le roi de la foi appelle ça nzete. $100 à l'époque. $100 abi zo moto rapide que lu que la bango ya na bango. Abi ozo $100 no chander retour aux hommes c'est là. Transport. Boniko. Après ça transport. OK. Donc il est rapide. Mano chander moi 20 80 bombi. 20 sur 10. 10. Non là to bombi ayo. Non là c'est na bombi. Obima ina la un jour à blague tu papa na welisa. Bakali. Da komangaba. Banda ko patrouiller bango. Chance moko na écouter na malewa. Azolia ni la malewa. O futele obi yaka to kende. Na futele malewa mbala moko yaka bango. Azola ta keti na balabala. Mbangu. Mususu zapo mususu adal kuna likolo to mbati rapide. Tozuye. Bazara moko boka loka selo moko boka loka bil ba komba masanange kimangai. Et tu ozo bango na ya na bango rap na usilité. OK. Tant on est na bango na présenter bango prise à coacher bango. Ka wana. Coacher bango ta pesi bango ba tic tac ba tactique. Et bo sala ki ba mati papa ba boaka Public et sepeli. Ba boaka na bisio que non comme si ba to ala mi bale bazana bangote. Ba zipa ba trou. Ba zipa. OK. Kana rap si la ba to ba bimi ba oyemba na nzela. Wenge. Wenge. Ba to ba bimi lo ba to yimi match à Léopard. De net c'est on a bil basalate. Bazalate. Siko OK. Bi de monana ta mukete. Batu bazo bima na sengo ba tu biso ba longolo bilamba wenge la samba c'est wana
Or que Bill akendaki musika te abatami na triomphal. Ba côté ana boya ba. Comment la triomphal côté stade de Marty? Ba côté Na wana. terrain, Ba côté de ba Simeno. Voilà, côté Simeno. Oza la mona kino yebi. Abatamaki wana azotala siko gendeni lelo wera arotula. Oh, le wa bisona se le auto zake. calcula bien c'est là qui bongo. Mais oui, tant Wera tula. mais tant il pas boyi. Abi yepe le va suspendre se le. C'est que rep rolala. Rep rolala le lobo sentir. OK. Vide ndenge zala. Abisko na olingana ko na musika te fonga mona penza. Na yaki ba côté wala skro. Abatami. Abatami azo autala ndenge le rep rolala. Malheureusement ba ko na pula mabe ba ko na pula au grand formateur. Ba animateur opération dragon baya. Ba ni atasko bilatéral ba to ba bima la rep. Ça va crier. Wenge. Et tu maman na kanda. Oh. Ni ma omni leki awa. Tuni ba doa. On a ba animateur opération dragon. Président Tindaki Piroger. Président Tindi Piroger qui zo bango Piroger qui na zo bango. Ya wana donc blague te. Bakashu. Eleki nango pe. Lobby nango billa kamati mba moto. Brou. Paul c'est wana ta ma. Anata la moto gaillard boy. Ake pas le roi de la forêt pas que c'est n'a pas. Pardon. Tant pas comme la porte le roi de la forêt, le roi de la forêt va dans ma campagne avenue Joli Parc Likolo. On va se la parler na Kalabo. Voilà. Ako ma pe kuna le roi de la forêt bi akotate. Oh, akotate. Wana ala ina pape nga kaka. Pape. Lo e pesa bi ki amengo kota ate. Wera pas fâché. Wera bi akotate. Pour pas que pesa ba ko annoncer. Pour pas wera mutu to akota bi kota kotate. Ti lelo. So ok, il faut pas annoncer yo. Ata yo pe wa sero sala ki. Nga ba annoncer ngate nga za mwana palais. OK. Yo reswa bila zo akanda. Na so kayo. Ban esali ki ayebe ba akotate. Ate mi libanda. Amela Vitalo na avocat na lipa ipak Bill. Vitalo. Wali kola moto na ye. Le paiement na moto na terminé libanda. Atina biro na te monte no somba. Bon na habité. Nga na kutaki amela ngo. Nga pe na otina parler la bête peut tout repas le roi de la forêt. Ndezaka to ya. Oyo abeta mo matolo ndenge zalaka. Te to yo sala to yo beta le solo ndere peleka ki. Ah OK. Na moni pe Bill libanda amela na yo Vitalo na ye na avocat. La pe gentil wana se wana auto bois kanga Piroger na la zamba play. Wana sala yo hein. Et bon nan. Bakali. On sa musique hein. Et bon comment tu vas confondre Piroger la Piroger Ibuna. Est-ce ça Piroger Ibuna va leur Piroger Ibuna mais ça va Piroger na la zamba play. Voilà. Tous alami balé. Tous vrai libanga. Blague. Tous sont na lisolo ba tuba bosa na. Si bon esali ke na monie na o mutu nanga. Na ke o PCP mbote. En tout cas, il y a un peu bien. To solo li pe. Akatelo pe partia lipa. To solo li. Bakali. En tout cas, on a l'émission qui toque. Merci. To solo l'émission. Je atabo nga ke na koti. Saba annoncer nga. Oh. Na koti dans le pan le roi de la forêt. Ba sérieux on ndo ko taper bongo. Na biso ke samba annoncer nga na. Papa nga koti si yo. Papa nga utu. Oh, puis Roger ndeni na leki na koti. Papa za kuna. Parce que ya ki baba ya koti ata be puis Roger mo aye à koti. Et te maman na kanda sous. OK. Akepe na koti le roi de la forêt prier. Na bimi na libanda na l'état ya si so prier. Na koti pe Bill. Or que tant na kota ke chake kanda sko aulu kilanga ka raison. Papa Chege mo auti na seku na zo lekana. Aye na le pan le roi de la forêt ko temi bo sa porte. Papa yenga aya benga nie. Chege boyo ke ne papa yenga bi Piroger ozomona mwana ndenge zo manke ngate. Ape pona défendre papa. Na yemba mona beta petona mbata. Pa le moi. Oh. Yo o manke papa. Le moi. OK, Bill avanda lora e koteli. Pas provoquer yo. Dans la bête petona mobile a telemi. Oh. Yo bete poani. Yo ke no zo ba animateur ba beta ki yo. Oh. Bila bandoli kofi. Oh. Et bana bongo. Donc, taka mutu bo sonne ki toko, mais na seconde. So randa yeba ida ke yom to ndo so ba animateur. Abalukela ngai. Abandoli kofi ko yi. Maman li te na koyate. Self défense ça te papa. Oh, na ça self défense. Bah
La barre on va monter na barre pour y papa. Oh, tango beta ileki. To simba ni ba moka luka beta mouvement nga pe na longola lo kima. OK. To ba luka nga ne na ba belé. Yona bil. Oh, ils a somos. Mais li solo nga batu ba yebité hein. Ba yebi, talaka excellence venani Didas Pembe. Pour le roi de la France, on a quand même mal pour on a parti dans la politique. Voilà, à Bimi, les bandes au pays, ça bille la bouille. Oh, honorable Pacho Panda, il y a rien. Pour Bill, il y a aussi mani dans le jeu. Il y a que Tozo, Baluka, Luka, mi balit. Yinda Mabe. Si tu es au côté, tu as le pain à le roi de la France. Nabitumba kaka. Nabitumba là. Wera bimimbangu. Wera bimambangu. Est-ce qu'on a bangal le roi de la France, ça peut être Koya solo. Pour talaka bato ba pekisa bile simbate mettons le roi de la femme bima likolo na balcon na ya bima atiaka yo bil bimba mo akata atiki bitumba atiki bima ndo kuna ngai wera bengana ga bil bongo wala bana na ye ta bana na ye bimba mo bimi banda. Mais non, qui était piroché, yo, non. À quel âge peut-être à Zéland. Ah, c'est le cas de Bunda, on a eu son banga. Il faut la banga. Il faut la banga. Pour moi, il y a un contre-attaque à Zoa qui a beaucoup de ma belle et ma carte. Non, parce que nous avons une idée, nous avons un candidat. Ok. Nous avons un candidat. Nous ne pouvons pas boire quand on a déjà l'album Mikoloana. Au sommet, on a beau bébé, libanga na yo. Vraiment. Un tabou. À tellement la moto, à battre la combo na moto. Asa film na ma campagne. Ah c'est là yo. Na biso ngape na Siska causer na le roi de la forêt na bima na ngape bani. Na bi ka sa kenda. Souboul. OK. Na bimika na coin ka bina ma ka moto. Papa, oh madame. La sota mirko. Oh. Okima. Ah. La moto. Avant tout. La sota mirko. C'était un peu ça. Ok. Voilà, donc voilà les arguments histoire. Voilà les arguments histoire entre parenthèses. Paul Makiton chez les c'est la. Et après Yango boya comme sous papier, c'était la famille quoi. Donc mutunanga blague ti. Parce que olongwa qui Manzaka Mankoi, oyako comme musicien ndenge nini. Kasi nazaka Manzaka Mankoi banda 98 ti 2000 ans, ils ont 2000 ans, ils ont 2 ans je crois. Dans ma 2000 ans de ce qu'on a ça testé étant que chanteur dans Opération Dragon. Oh, c'est que n'engo ando ya no ala Manzaka Mankoi o ala pe musicien mais na yemba nanga. OK. Na yemba mais nazaka inconscient que koyemba na zara bien. De papa Nico Bankongo pauvre papa Nico Bankongo. Père son âme. Père son âme. De muta découvert qu'il allait na yemba. Qui osa musicien. Ah yo. Mais yo, osa yemba bien. Yo, osa yemba bien. Yo. Andala babongo. Yo, tout fina nyam. Ya le bata do le ba ma bien mais tout fina ezanga te. Déjà le comme fantasme na e. Voilà, tout fina nyam. Yo, il faut ça test. Oyemba bien. Tika yemba la gorge. Yemba l'album. Yemba, tant la yemba be mamon, au moins tu yembi bien. Voilà et machani. Na Freddy Movadi. Au salai vocal. Na Freddy Movadi, botikanga na sala. Nazali mona moto, botikanga na luka. La vie appartient au courageux, malheureux ne kozanga. Kilo mobali ne mosala, sala pe yozwa. Baweli samango la vie. Biso se malembe nga Freddy na lala na lota si on a la zamba yaki ko ganga ta on a mis penya angaya wa belorango na sala konini na mokili jojo idari na bomako na nyoriza masambelo sekakia mimita. Il faut t'avouer, te pardonner, Jackie, Wali Moulopo. Mais puis, oyebi ke nde ba faire ba kendaka ba bombo go Jacques Baye. Yo remplaçaka te poani parce que eloko oyebi na dans le parti wana ezana monter mo ke za wana. Il faut t'avouer, te pardonner, Jackie, Wali Moulopo. Oyebi ko longolango. Ah ben oui. Bo o remplaçaka bango te pona nini? Bon, en fait, ou soit musique est là qui destinée na yote. On dirait. Là, par exemple, communication de Yaki. Parce que, bah, c'est voilà, on gagne ça la samba. Moi, ils sont en bête, bah, na la samba, bah, fanatique ya la samba. Bah, yebi. Bah, oye bango.
Voilà ce que maintenant bengo nani. babengaka Pi Roger Manzaka. Attends non yemba. Oui, Pi Roger Manzaka. Pi Roger mona mboka ego ya l'air na komi porte-parole. Ce que tu as yemba na ekiri no ya Manzaka mankoi, même moral na yo. Il y a blague de solidarité. OK. Mutuna bango. A commis musicien. Mutuna bango ko musicien donc on a besoin jeter biso solidarité à jeter. Oui, rappelle dans lingo trop. Tilelo petit naï. Tala la côte a parlé na sans audience. Na vanda na ndaku na pendant 2 ans et demi. Parce que oya olongwa wana oyo comme porte-parole et c'est pas ça qui ndenge ni Pi Roger. Voilà. Chanteur Opération Dragon. Tu répétaka, tu betaka lever les rideaux avant maison mère na ba rep na ba ndule. Mais ngas qu'on a ko côté idéologie à koleka na TV. Kolobela Opération Dragon tandis que ça pépinière. Normalement il fallait pas kolobela ngo. Mais ngas qu'on a du courage wana na leka na ba TV na lobela rango. Et au sala que jour moko maison mère et que voyage. Makenda voyage na Massimanimba je crois. Dans la leki na télévision na RTGA et pas ya ser na ngai Jilingala la télégénique. La PC bonne année Jilingala. Là on a ça l'émission Succès des stars. Oh Tony Koko ça la lelo. À l'époque ça na so Jilingala. Voilà. Ayambang avec honneur, avec considération peut-être que artiste. Pour la tape qui to. Dès Jilingala tuninga alobi toyambi chef d'orchestre Opération Dragon Pi Roger. Alors Pi Roger yebisa biso ba sang Opération Dragon. Mon frère nazaki na ngala information ti. Na lekaka pokaka na visibilité ba mona yo. Visibilité kaka. Papa na fonda information. Oh. Donc et il a sur place dans fonda information. Olobani avec précision. Jilingala tuninga Pi Roger ndenga en tout cas grand journaliste Jilingala Nene Zawa, Opération Dragon, tu as annoncé quand la fanatique n'y a surtout pas l'ingébiso qui est au sale album. Oh, toi en studio. Yo annoncé que Opération Dragon est l'album. Toi en studio, sans autorisation, ouera. Voilà. Et toi en studio, producteur n'a pas outil Londres. Aïe déjà. Voilà, le bail de Gauthier Mascotte. Natanga Kombote. Wa vous tenez bien à Gauthier Mascotte bien. OK. Komboka le biga outil Londres. C'est déjà mbongo, magambutu. Donc toi en studio, to ça album. Jilinga la tuninga comme album nini. Yo kanga pelo wa na bien ça na ngote yo kanga. Otena otanga te. Baoyiba. OK, lokote. Baoyiba titre album. OK. Oh ben Pi Roger mais quand au moins loro moko boeti. Ya muke mo avaku. Ngabite Baoyiba. Ils a biloko disque. OK ça té. Donc tina lo maramutu wana na yeba gite OK les rois de la forêt. Azota l'émission. Na honorable Pacho Panda. Na fait mon production na CG Lot Mondobe. Ba vandisco yo. Ba otala yo. Voyage ba otala. Puisque le roi de la forêt, grand cas. Wazola. Je dirais que Obeta Masolo Yambo, Yambo. Ok, c'est aïe. Si vous bino bosumbo moneni ya bité. Azion sérieux. Afandi pena quoi. Allah pena pena banditi suka. Atali directeur Monib. Atali CG Lot Mondobe. Eliot, yo bino moi. CG Lot président na habita Monib. Petit abiba zumbon. Yo, président putain. Ah, donc petit balé là. Sangala yeba. C'est bon. Ah. Papa ngala yeba na c'est leki na ngomba. Lobi na ngo wenge ya gate eye. Ba pe la zamba. Ngala ka bitambola tamana na koti pe la zamba la mo pe président maman. Bonjour président. Ah kazo kanilanga. Bonjour président. Andebika bonjour. Na leki nanga na gansi problème ça maka bobenga Pi Roger na yaka maman petit nanga ndeni Piro obi yo za pi petit banka yo petit nanga misi obi ndenge zawa na ba bilama mo ba comme des garçons petits ça pena taille na yo faut benga ba plan wana oyo petit yo za petit na tela mutema petit pose petit nyoso la pour li solo betaki producteur à ça bozuila. Si on va comprendre, OK. La mort pose un cajolé ngai. Bali ni donne à mon arabe donc ça va. Ah petit bon. Moko na que ya non. Na bien bon on si vous ils en Ah. Moi bon on va plus prise.
On a producteur après si on a pour un album beau ça là. Ah, prise, bongo. Non, bata. Ah, petit bon niveau, tout ça va chez. Yo, au local émission, au local une émission. Que bon ça l'album, bah, petit bon. Ah, oui, prise. Et ça le coûtant. Nous surtout dans le bain la fondé dans un rapport quoi à tous doit actualité. Tout la fondé actualité. A chapé ka lora yo. Ouais, bah regardez la baïbo. Ah, petit au Saranelinga. Ma putain prise. Ah, vous toi le banal le coûtant. Yo. Moni putain, ta petit. Donc, ils ont bien que petit à côté ici grand cas Chouki. Donc, ils ont le petit grand cas 12. Des faux gens manonayo. T'es manoté, donc, ils ont commis maman porte-parole. Oh! Ouais, on a comment bon? Oui, comme ça, porte-parole, bon. Oui. Ah, mais donc, au côté ici grand cas Chouki, c'est que petit, ils ont art de parler. Ok. Ouais. Donc, au lobby, ils ont convaincre Moutou. Ils ont solo thème convaincre Moutou. Donc, ils ont art de parler. Ok. Madame, au petit salaire demande d'emploi. Il y a une demande. Yo, c'est la demande d'emploi. Oui. La Wengem jusqu'à maison mère. Oui, on a compte bongo. Avec demande d'emploi, on a déposé dans le bureau parce que directeur Moni Production. La salle peut tester. Le roi de la fois, il faut lancer un test devant Batou, dans la Zamba. Il y a du porte-parole. Il y a du porte-parole. Non. Oui. Trésor que notre trésor lumière à Yambi. Trésor lumière Moutayamba à ça un test. À l'époque, il y a ça la capé. Oui. Alors Moutokala. Trésor lumière d'Akala. Oui. Il y a un test pendant la Zamba plein la mise à batterie pour plein. Présabi sur tout ça là. Test à porte-parole. Oui, boyokaye. Et déjà pour la première fois, ceux qui ont lobby bien atikali, ceux qui ont lobby bien te katani. Na lata costume, maramutu na télémiana, rap 4 batutu ba talanga. Trésor le micro. Alors vraiment nous allons recevoir Pierre Roger. Bonjour Pierre Roger. Bonjour. À tout ninga quelques 2-3 questions. La réponse de batu abeti maboko. Waouh, tozuye, ngeza bongo. Batu ba sepeli. Batu ba sepeli président tout bo sepeli, tozuye, ngeza bongo. Net chose après premier porte-parole ba ça le test à bongo devant public hein. Oui, nga ezala bongo. Trésor lumière azala ba image. Ti lelo ezala. Merci Totel Manan wana eza première partie à histoire. Voilà. Na linga ito sala moi historique wana pour ba comprendre début à Pierre Roger nan depuis Roger comme musicien nan abana musicien abana nan fan musicien porte-parole Totel Manan wana fidèles internautes vous qui faites la peine de nous suivre. Nous sommes Congo Révolution, la chaîne de la Révolution, ensemble avec le votre Prince Bakali, votre émission Focus Investigation. Merci Michel Kombe Aigle Royal, et puis la réalisation de cette émission est assurée par Lévi Abou. Merci pour la réalisation. Merci Ndonga la Chris Aza absent, et puis Joe Matope, double maître, Jonathan Bilari, on est une grande équipe à Congo Révolution. Parce que l'union fait la force. À D, on est plus fort que tout seul. Né dans l'habitude, il y a Olobanabino et Bembe Bakunda yango jamais na moi. Et Bembe Kunda toujours na Boutou. Votre émission Focus Investigation est là pour tout le monde. Sa partie pris avec toute impartialité. Bah, et quand on a besoin de partenariat, contactez Bisso. Ça, la publicité, événement, on va produire, maman Nicole Malonga, maison Awatoza. En tout cas, Château Rouge Mobima, maison Awatoza. Traitement ya bana basi, tolo, libumutai, simamunene, diabète, fossile, la pona bana mibali. Maison Awatoza, ya maman Nicole Malonga, Azana pona bino. Et puis Jean-Paul Welly de London. Merci beaucoup, bon séjour à Kinshasa. Jean-Paul Welly de London. Alors, puis Roger, parlons à présent concernant l'actualité au niveau de la toile. Dans la ligne de connaissance, c'est Léo, on a tout la question la fois passée. De connaissance, c'est Léo à réitérer encore. Il faut que nous ayons hérité Watanabe pour le projet il y a anniversaire, il y a Wenge Musique à Maison Mère. Alors c'est du sérieux, ça initiative il y a bien, mais certaines personnes ton avis par rapport à cela. La personne ne pas kiwi. Ça va même nani ke kuba kiwi. Pesi mote na yo. Pourquoi pas on peut s'emboter na Didier Nza ou Fumnero.
c'est Léo qui est mon héritier pour l'anniversaire ya nzoto na nzoto. Te ya wing oh. Tout sur la bamba wenge ya Piroger. Alors que nous mon héritier watana be pour asa ancien ya wenge musique à maison mère. Comme yé a eu idée à osangisa bango nyonso pour l'anniversaire à wenge. Ya wana fa nous mon héritier. Bon dans sangisa ba pour l'anniversaire wenge ça c'est Léo. Oh non. C'est quel droit? Papa, toi tu as peu blague nous tout ça là, mon photo ils à la cadrite. Et ça blague inde. Et ça blague, c'est le yo. Et tant que qui pour aucune reçoit initiative au sala anniversaire à maison mère. Que la maison mère a vivant. Que la maison mère a ba calcul na. D'ailleurs biso wenge depuis ala wenge d'ensemble. Ti lelo wenge za ba anniversaire wana te wala za ba quartier latin wala za mamususu mais ça peut moi frère idée ça ancien là parmi ba icône mais azan orchestre na c'est le azan orchestre alonga pe maison mère kala c'est le asali album ebele asala 38 featuring c'est boy baraté combien de featuring 38 featuring c'est Léo oui déjà ça 38 featuring peut-être boy baraté ah voilà madani voilà asala na ba déplique na ba Materazzi asala na présent Ferré asala na présent Fali Poupa asala na ba présent Kofelo Mide asala na héritier watana be Gogan Boss Live asala na ba tebele peut-être boy baraté ba featuring na bina filé personne na l'équipe ba concert ne bele ko 38 na bato ils est belé c'est là dans le temps na be étranger mususu asala pour ba featuring donc c'est le lobby na question la tunio c'est un grand artiste azan orchestre na azan pe icône azan ba prêtre na wenge musique maison mère oui azan légende azan histoire donc ce que azan esprit à ça l'anniversaire orchestre na nzoto ezali ah oui akene ko peut-être héritier par rapport à l'homme sur moi beaucoup par rapport à anniversaire nzoto Moutalobi anniversaire banseignant ça mais Piroger ça idée ma BPT teza ida mabe parce que dynastie na le suka bon dynastie ça yé ya na biti dynastie pe za ida bongo et sur là tena et sur parce que bamakambo ba bisa biso kokate ba sala ngote baloba nini parce que ba bisa biso dynastie ezali album ya ba ancien ya maison mère mais soleil wanga kota kuna az ancien maison mère Tenet si fait rigolo à l'obaï, je suis de Nias Paper, venez à l'obaï que bah au nyos a bétana bango na borkese ya batu a osangisa. Ezalara dynastie ezalara bansi à maison mère. Peut-être au Bossani. Ezaki bongo. Ezara bongo. Na kate na ba côté nyos a béta. Réunir ancien ya maison mère. Projet dynastie banaka bongo. Oui. Projet dynastie on a d'ailleurs uta wap. Et uta ne maison mère le roi de la France a un projet mo ya osala bongo temps ba kutana na babindombe. Oh, bah solo là projet moi marque wana. Après départ à Babinombe. Départ à Babinombe, le Babinombe ça kenda na déjà. Tu vois après départ na aye bakutani. Voilà, jour bakutana na le roi de la forêt. Papa la moi bakutani ba solo là, projet moi ba bêtiment le solo projet que non babi moni mikolo roya il faut to beta projet moi to sangi ça va enseignant surtout tout ça le mon boy. Ne babi no metanga qu'est-ce que démarche wana ko sala ngwe pa ba quel ko kutana ba master na ye informer bango que non vieux après si idée mo boye oh et cela ndé bongo après boye ngelo bani na comment to surtout ki maman idango ek bimi côté mususu mais ça veut dire aux autres qu'ils aient fait que aïba ida fuera non na lobi bongo te mo c'est normal bon to lo mo ko yiba de to utiliser faire azo ida wera peut-être indenium to bah oui parce que babindo magena ko kuta ba ko solo la bango que vie après si idée boye so la dit interview ka c'est dynastie na idée ya wera babindombe aloba ngo même na mission moi ça kana Johnny je crois tant oti ko soana le roi de la forêt que non via pesi demo bo que photo sang ça ba ancien surtout tous à l'ensemble tout ça les logo mo bo donner ngazawa donc via pesi na mission ya okende ko solo là ba masala ngai donc par rapport à idée wana de temps ça di démarche wana soana ba master na ye to mona idango ebimi na côté mususu. Sikoyo par rapport à idée no lobi que no ba cheva yango te suka na nzela et alors idée à Céléo beaucoup soutenir pe yango ça manque quoi ça manque que accord ya wera ou permission à wera c'est ça que vous voulez non idée à Céléo on a obeta c'était toujours le bagage bien mais à ça l'orchestre na yé moi en orchestre
Il y a un orchestre. Vous savez, et là, on a c'est le avant d'abord, au Sala Baïda Bongo. D'abord, c'est le. Il faut. Et là, le bosso, il faut au Bongisana, on a vu, Nanani. Na le roi de la forêt. Babebana. Babebana, mais Mikolo, le bissé, là, tout ça va interview, moi, ma béa, waouh. Oh, oui, bité. Quand Mikolo, boy. Il est qui, quand le temps, aux États-Unis. Par rapport à Venom Adolphe, à côté de ma Cambouana. Ah, mais voilà, c'est là qui a ça, qui tient ça. C'est là pour l'aïe, mais on a mis thème enfant à la maison, mère, c'est la tête. Faut ça seconde là c'est ce qui c'est. Ah c'est nga bolimbi c'est pas à colo maison mère. Wana na te oh, fait faut pas naïe. Nanda kunaye. Oh, oui. OK. Comment est Bill? Muta chrétien muta takawera lokola Bill azate mais Bill a lavango kitoko. Bill penza félicitations. Bill a kenda penza fuka mena le roi de la forêt tant que moi la nion surtout la seule papa mabe. Ninga sala. Ils ont à l'occasion matin à papa qui faille. Bila kenda mema kutuna sake ya papa qui fire. Lelo o bila alcoolo. Héritier Watanabe Bogan 1000 esprits. Na ba misa moto na tembe. Na misa maison mère tozo misa esprit loko la héritier na monati. Oh, aza esprit. Wata liki ba misa tu ya wengel esprit hein. Biso ki abanga likambute ya affrontera nyonso. OK. Mais étant que sage, tant à mon que ça marche pas avec papa na Werason. Qu'est-ce qu'il a fait? Aïe koluka papa nae. Et le cas bien tande batu ba sepela lelo o héritier au moins t'as bénédiction plus. Ba pesa na minda lumière et éclairage à ma carrière nae. Oui, tout le contrôle. La vie est à bongo. Ndeko nanga sele na linga trop. Ndeko nanga mungala tokoza. Naza besoin tena chrétien toni mais na peut sur idée. C'est Léo. Arrêtez ko tchaka hein ko telemena ba mikolo o soki ba ba tché na pe na tché té ndeko o ça so o goli a régner pour régner mais o régner raté ta régner c'est album ané bêta fort générique en soto na soto mais bon a régner quand album wana biso ngala la posa c'est album qui pour album wana na pe na soutien za cela bimisi boyo ningesi pour aza grand o auto bimsa combien succès fou combien nzemo le moto bimsa na bina ki en route boyo oh ouais. Moi générique. Générique mon top bimsabona bina ki. Kasi combien beta ki? Ya onde combien pour moi. Te wana te. Na bina générique ma sagina ba police taboy. Aboka ki babilo ko la ndecha bilo akala. Ka mikolo. Ba ko pesa o mo se libuma ko tenga maso yindene na ba. Wana nini ana? Aboka yo mo générique mo ko pesa mo sa mo ko tenga mana bina ngo. Oh, pour dire que na soutenir kai. Mais lo na déplorer paniquer. Tembena ba mikolo ezalaka te toza bantu non oyebisa ye ke kende na koluka le roi de la forêt ve da yo bongisa non na ye le reste ekoya après. Merci beaucoup. Le reste est après puis Roger Mwanamboka qui ne vers la fait à émission la télé c'est l'état mais net bino pe la maison mais exigence c'est aux moi trop du côté musuna yoki ke Weranson na moi na fait là pas de réconciliation batika la grande basa wala qu'est-ce qui se passe encore? Qui a demandé réconciliation et qui a refusé? Nana sena réconciliation, nana boyaki. Qu'est-ce que nous avons fait live musuba na musa wenge ba musuba golwa ono to ko bongisa te ba ko tika la bongo to boyima ma réconciliation ba na musa wenge to ki ba voice musu bimi o wera a ça la réconciliation na faire est-ce que wera na faire ba la problème? D'ailleurs wera o bazo la tsaka sa réconciliation te wera za ambassadeur de la paix. Très bien. Wera za chrétien. Bible lobi na biso pardonner. S'il faut pardonner, il faut pardonner. Werason a réputé ambassadeur de la paix, ambassadeur de rancune. Très bien. Ambassadeur de la NT qui il faut que non, il y ait ce qui réconciliation mon réseau ya aboyango non, je crois pas. Donc non c'est pas fanatique à maison mais baye ba ki Werason no ba soutenaka. D'abord c'est un chrétien. Abombela mutuli kamute et Werason c'est l'ambassadeur de la paix. Donc, ceux qui démorent, dans le lobby, je ne confirme pas l'idée. Mais ceux qui démorent à Bongo Zali, je crois que Werason, abom azana baranki na babana na été pour battre tout biso tout abana no hier abimisa na miso batu batu mokili ba biso na sima Werason. Donc ceux qui kamo boy Zali je crois tochara vers tochara nini balobani tochani na 20 mai na 20 otozara kimia. Merci. La paix est plus puissante que la guerre. Tout le clôturé nayo na moni ba comparaison monsieur le salama par rapport à concert ya maître Gims ou à congolais pe le rolanga nayo abeta ina Paris la Défense Arena ba mo comparer concert na ina mais 5 fois na 4 jours ba comparer na Fali est-ce qu'il y a-t-il une différence entre maître Gims na Fali
Non. Par rapport à concert na poto. Non. Fally Ipupa Aigle, c'est un artiste de Bandal, Kinshasa. Ailleurs à Paris, ailleurs à Beta Bambo comme c'est un natif de Kinshasa. Fally Ipupa a un avantage na Congo. Très bien. Parce que il est assis on a pendant Congo. Contrairement à Maître Gims, ça a botam na Congo, mais à Koli Awa na France. Ok. Maître Gims a Koli Awa na France. Ok. Ba français ba yebi ba na mona muketi ndenga ba ni carrière na union. Musique à na poto. Ayebi abeti na toutes les provinces françaises. Très bien. Ba yebi partout. Banze moné tout abimisa les succès Awa na Europe. Ils ont français p. Ils ont na français. Ils ont succès en Europe. Tous les tubes na bimisa. Donc pour comparer par exemple Aigle nani eza net bato na balingi Aigle parce que Aigle azali o autaka Congo ayaka ko imposer musique awa. Très bien. Tandis que nani azala déjà awa Maître Gims azala déjà un avantage mon frère. Maître Gims azala un avantage awa donc il y a dans là ba yebi awa. Contrairement à l'artiste msuba au Congo donc ba yaka ko imposer ce que au awa na kati ya France. Donc comparaison les dans la place des c'est ba moni ba Aigle ndé ba uta Kinshasa ba héritier Watanabe ba faire ba yo beta la poto ba tu ba yepe ba tonsi ba makasi ba tonsi mabango et ça jette ba faire ndé ba ok ba wera ndé ba ya ba tonsi ba to féliciter pour ça toujours Gims to tient na ki quit alors ça maramu ba ça la rate oh ça to bito beta c'est va c'est là to c'est exemple Gims ba tient na wera na ki quit na ça plaît wera bete mabe ça va être Gims na matadi on va y battre bon na stade Maxi bon mi balé na stade de Marty wera kaka on ba tu ba na Congo ba to ya ki wera ok mais awa si o ande ye a okalinga biso ne okalinga mais a peut mona il fallait beta ki ya rien à plein oui avec en plein mais ce que Gims a beti 4 et 5 fois na 4 jours la différence c'est là c'est que ya za mona awa ok. Est-ce que polémique est ça au sala ba mi non rien polémique pourquoi ba na polémique te ba dimension monter oya za Congo oya zali congolais avuva na Congo ayaka oya zali Congo mususu za congolais abotem na Congo mais akoli awa vine mobimeza awa donc rien à voir. Merci Piroche mon mboka en tout cas c'est un plaisir à trop ya mayo na focus investigation ou da parler na yo plaisir ezala yanga en tout cas na sala na double plaisir premièrement ya omona yo tant que mon frère de tous les temps et puis Barumbu pe en dehors ya Barumbu parler pena Bokila Lokondo et puis deuxième plaisir ezala ka ya honorer nga ya répondre une invitation na ngai omoni chaîne oyo eza chaîne ya révolution oyo chaîne révolutionnaire en tout cas to zala wana pona ko pesa bato sengo to zala wana pona ko changer ba donner pour ebembe to na butu na moite yo kuna na butu hein bembe na butu partout dans mokili oh telo kuana na bisa ko sangai papa bembe bibembe yo se bakunda na moi yo kunda na butu ndeni au moni mokili mobimba eza la ba président aucun président bakunda na moi Kabutu Mouze Kabila bakunda na butu bakano ebeta batutu bazana ba kotsa oui c'est ko talaka bieta talaka ebembe nyoso na mokili bakunda na butu ozo troublenga bibembe bakunda yo kufela dala mokili bien sûr oyebi nga na so fela père akufa na ebonga nent na pas fela kasi na père to kunda na biso to bato to luka fondation Mariana Nzonza esunga biso biso fo basunga biso ba fela en fela mukolo pe azalaka on fela zalaka on fela mukolo na mona zalaka te ok on fela donc pour dire que ebembe bakunda kana moi ebembe oui nga la kufela ka madame nanga okunda ka na bututi fi bokola to kunda na moi to kunda na midi ebi na ndono comprendre que bebe bakunda na butu do scam sanga kasi butu ka to lala kati ya molili yo ko mobanga ya ola ti ba noir te yo ba Philippe ba Philippe yene na griffe anzambe merci c'est un plaisir à toi yamba yo to komi na suka message moko clé et puis ba merveille na ona bandani pour na bato ba otalo to clôturer émission merci message clé zara na oben sa bana poto bana Bruxelles bana Hollande bana Autriche bana Suisse na oben sa bana États-Unis Canada partout que le 21 février boya na Paris boya au monde un grand chanteur à Wenge Manda chante a o se biso na banzembo bien nga moto na pekisa yo posa ya kotelema kana kwe bakali nga moto na yebisa yo posa ya kosala kamobulu
Yo bomba bisengo obota na yo mawa mama yo kanga mama yo kanga ta mawa ngo na leli ngaleo eske nga mosali bosona ndimi pasali bala mama bolobaki mingi na suki lelo ngana bosuki ngana ye o mana chante o yate yo leki ya fisto itukunga yo nazali wapio na bandiko mituna nakei wapio bokipe vina bino towali nini esalite ngai moko etalise ngai moko etali bino te bandeko donc mokolo wana toyokaba yonde motema na pola tovanda na yo kandango bilaema ilale mokolo toyokaba Landry Million talabane limisanga na kolela papa ke bomba surprise wana bengisa ka Landry Million baya Landry Million Landry Million na bengi Landry Million boya na bengi si mutu na ngai président Darli Mongu tonton Kikula na bengi si bino na bengi si salon Arnaud Bole na Lyon na bengi si Dadi Lukombo na bengi si Dadi Lukombo Frata Mode na bengi si PDG Alain Boila na bengi si Merlin Mandeboko coiffeur par excellence. Voilà toujours Lyon. Et puis Mère Julie Mokonza va terrain. Julie Mokonza va terrain. Mère Julie. Voilà. Na pesi pe Beketi Boma. Beketi Boma les Bill Gates. Beketi na pesi mbote azara mingi na Deneric Yangani. Na pesi wa mbota trop batu na tu basutenanga ndeti Pagi Mwanantsele Mabele Mame le futur gouverneur de la ville de Kinshasa Pagi na pesi mbote Bose Bele ye moko Fanny Mboyo Ipaka motema ya José Ipaka Fanny et pourquoi pas qu'on peut s'emboter na Rose Mboyo motema ya Papi Santos batuto basoutenera Pi Roger boza vraiment ebele et Bijou Lolinga alobi mikolo pona ba fête na bino BLB business ezawana banzungu maramutu ba organisation fête BLB business Bijou Lolinga azawana pona bino donc na lela bino fort meilleur vin na basala nzambe ba soutenir Pi Roger pasteur na ngai le docteur Israël Isambo Obiki église colonne de feu et maman prophétesse maman la biso maman lumière vraiment ma petite sœur na Paris merci la petite sœur na Karine Mbala oya yaminga kitoko oto fete na ye Ginette Mbala Bibiche Bercy Nsuka bambote na yo ba tout balinga Pi Roger pour na Zalia. Merci beaucoup, Pi Roger Mwanamboka. Merci, fidèles internautes, pour votre attention particulière. La réalisation de cette émission a été assurée par la main de Lévi Abou. Merci pour la réalisation. Merci, Michel Comé-Aigle. Continuez toujours à s'abonner sur Congo Révolution, la chaîne de la Révolution, avec votre émission Focus Investigation. Prince Bakali vous dit bonne année, meilleurs vœux. En tout cas, l'année 2026 s'annonce déjà trop bien. Et l'artiste musicien Manda Chant, c'est juste un petit rappel, Manda Chant va se produire le 21 février 2026 à côté de sa ville de Temple, 7-7, Tokutanawan. En tout cas, to bina to yemba to lata parce que ils a concert moi retrouvaille concert moi il y a fête il y a Sengo et au mois d'avril le 4 avril retrouver l'artiste musicien Ferrego là Jessie de Nuance à Accor Arena à Obetawana le 4 avril du côté de l'artiste musicien Fali Poupa les 2 et le 3 mai 2026 double stade de France en tout cas tous à la wana pour que tous se là au rythme et à musique congolaise. Merci mesdames et messieurs fidèles internautes, bonne année à tout le monde. Vous allez bien, merci, au revoir. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.